Plusieurs fois dans la police. Dans la prison, on a bimaki, na grâce présidentielle, na idée, il y a reçu la sous forfaité, si na yeko kutanana fashion, oya vandi wana, ayeko recruter ngai. Ayebisi ngai que il faut que comme à la enlèvement. Il y a une équipe, une équipe qui est en prison. Il y a que organe bazala mutu bateka kango mais ceux qui bakati mutu ba organe batika ka été pour na ko effacer trace donc ceux qui zana ba famille oyo ceux qui ont la famille les fans de Korabango à mon analyse c'est que bakata ke ba organe et puis ils ont la place bakunga qui est donc wana il faut que solana monsieur fashion mais à part ça na ye ko opérer na la police que ngai naza na poso sa suma rabwana tende na ye ko bimisa bang na biso oyo ya monsieur fashion et puis na coopérer sous na la police pour bazwa bang oyo ya ba Isaac nde na yaki ko yebisa lisu la police pona mama oyo ye wana que mwana na yo akufaki izande mesi Isaac mutabomaki ye ndenge ba botolaka ba moto na machete wana nde bakataki ye échec na moto ezalaki si enveni ngiringiri donc eza ya solo ezana ba équipe mosusu mpe oyo ezali oyo bazana no ebele bazosala enlèvement oyo la police naza prêt à coopérer pour bazwa bango. Je suis pauvre. Mais, je vis comme un riche. Parce que je me contente de ce que j'ai.